D'ailleurs, il y a un roi puissant qui voulait prendre le pouvoir suprême. Un roi. Azaï sera qui place na azumuko moko. Ouais, ça est beaucoup poli. Monsieur Zongi kuna. Donc son azumuko na et poli. Et poli, monsieur Zongi kuna. Donc ils ont kindete. Bon, vous avez mythe, vous avez légende, tu es habité net au Benguelamo. Mais dit que Congo na biso et bandaka période wana. De Congo bandi. On doit ça le plateau du Congo, au royaume Congo munene wana. Et ça dit quoi na ya empire Congo, et ça moi na ya Kakuluba Congo pour na bote bina cordon ombilical na Kingo. Oh, c'est difficile. Tango bo ba bayaka na bimana muchopo ya mama. Elinga kayo. Elinginga. Na Kingo. Na Kingo. Soy docteur wana zalaki te, assistant médical zalaki te, ben na ngai na mama nanga to kufi. Non, donc na ye penza na bitumba. Na bitumba penza. Ma ça c'est zo beta kuna banda, mama zo bota. Diko okodiani. Fini par les sons, fini dans les vents pour mais c'est encore que vous allez belé. Liboso étant doiké nabino vous allez côté la haut-parleur charge nabino référence lelo bande konyo sur le narabiso aux chrétiens aux alliés musulmans aux alliés bouddhistes aux alliés ngunza aux alliés kimbangistes aux alliés ndeko soi-disant il y avait l'église des réveils botel arabiso pour être beau apprendre un plus. Et si kawa pito yambara bande ko nyonso to pesa ka moto nyonso wazali na likanisi wazali na boyebi na ya bokoko ba question moko ya comprendre raté akoka koyeba yango na tina ni na lobaka ke bato balanda ka chaîne oyo izali bato mayele lokolo bozali bato mayele non yo non s'abonner te banda d'abord le ko liboso kota ozona na biso na TV zo téléphone na mopanzi une manière pour nous soutenir biso déjà gratuitement ezata un frontin de konangai kota marquer présence nayo yozo se rendre compte que ozali moto maïl ozali moto lingamboka nayo sala yango bande konangai yo ozali ko banza que tozo sala mosala malamu tozali wana vraiment au service ya nation aimer partager commenter pour te aux à la membre d'honneur il y a haut-parleur te refaire te honorer op na miso mokilomba que talande ko na biso x yende molande na biso apona kalandara eloko ezali utile pour na mboka et vous allez vraiment fierté. Émission Oyo Nango de Bandelti na Souka. Tozali awa na mama Titi. C'est pour la première fois na haut-parleur. Tout ça qui investigation na Équateur, forêt équatoriale et ainsi de suite. C'est maramba ba pigment toye barango. Tout ça qui na Congo central, boyebi marambo na papa Kimbangu et bande ko ba maître spirituel Kobima et bande sunyo sona toyoka ki ngoto yoki ebele. Tout ça qui sous côté pe ya ba pende et ainsi de suite. Boyoka ramam tout ça la melelo to katisi toke na Kasai central. Pardon Kasai na Kasai Kasai union so bande so bana dabiso ba remeka pe ko se retrouver dans le sens que toyambi moko ya mona na bango bien kaza pe ndeko to pe maman to pe papa to pe na yebite koko ya ba congolais nyonso ezali monene mais pour na koyeba histoire ya culture to ko taper to ko koyeba makambo kuna ba kombo to portaka bande ko baza koyeba ki bazaka na bana misusu oyo avant botama ayaka ko annoncer oyo kozala na mokili soit akoya ko pesa message na papa to na mama to comprendre yango awa elongo na mama Titi boyo ka ba révélation belé mama Titi mbote na yo mbote papa mokiti bonio nazam madame. Voilà, pour la première fois dans haut-parleur, vous êtes bienvenue. Toyambi au malamu, au fandi pe malamu. Na fandi bien. Voilà, pour te opika na ba question au un peu ko répondre peu malamu. Merci. Déjà bande konyo sur za kota la biso haut-parleur mama Titi Robert ya biso trop comprendre un peu ba makambo pe mystique c'est le mapé kota Kasai. Vont wana ba malemba ici des suites bato ba baba tout ça to comprendre ngo mais mingi to lo balikambo ya bana mapasa. Timba na nzuzi. Kanku Nambui Mboyo nanani ezaka mboyo nanani nyonso na to répondre ngo lelo bana liboso pouvoir ni bazalaka nango bana suka pouvoir ni bazalaka nango est-ce que lelo ba toroki ko loba ke tozali na moto na heure ya verso oyo tozali na roi divin nano ayete akoya moto yango nani topé déjà zala pour la bande comme susu pour la paix bamangoma mususu bamangoma pe bande ko pe mususu bazota ke bazana livre d'or yango des secrets oyo bango la nyonso tout wana to reprendre ngo awa to yoka ngo lelo na mama Titi ba mama baza ko sepela mama Titi déjà ba moni na haut-parleur
na ma rappelle ba maman mais lelo so maman mosusu pas bakisami eza plaisir il y a trop maman titi pour na petite présentation na mokili mobimba o pe ba yebi ona noté bande comme so ba ki pe na poto bande comme so pe bele ba yebi na Congo mais o ba yebi ona noté maman titi azali nani pe kombono mystique ezali nini ngai nazali Titi Mbambila Bibi nazali Titi Mbambila Bibi Congo nanga mystique neto bandika to bandana comme mystique nazali Kakunda Kamutipanda Kakunda Kamutipanda ça veut dire petite vieille de l'indépendance donc le Coco il y a indépendance pour Nigala ou bien Kaka non ka babiso ba Kaka donc nazali Muluba Mukwanyanga Mukwamalaba Senda Wabia moi et tout consort Nakai bwana zoro ba likambu ya mwari nazali Mukwanya mwena nkonga ni ilunga mwena kera kamubenga zebu kanyanga mukira mwena kera Senda Wabia Mukanya kumatanda numana nguluba mwana zebu wako bumbula misenga bumbula mizubu ya bakabo mwena zusha lubula mwati alors les arolobani les armoiries les arolobani na traduire ouais traduire en bani donc je suis Mukwanyanga de Bakwa Malaba et puis mwena Konga na Ilunga Konga donc Konga ezaliti Congo Congo na Ilunga Tchani na Chimanga pour bazana traîner Mukwanyanga pour Matanda c'est-à-dire Matanda eza place zéro fabriqué puisque je descends de la castre de forgeron Matanda ezali netiba et place zéro fabriqué ma bende Senda Wabia donc fabricant de métaux bazali banganga c'est vous kanyanga mukira mwana kela c'est-à-dire l'éléphant l'éléphant qui a la queue retournée nous mona muluba mona zebu wabo quand tu vois le porc tu vois le cochon parce qu'ils ont un peu la même forme mais c'est pas la même chose alors nous allons vous gagner Mbombula Bisenga destructeur de fétiches Bisenga c'est le fétiche Mbombula wanzu ya bakwa bena souchala Mbombula donc destructeur d'hôtels hein et puis le propriétaire de l'hôtel va rester en pleurs bon on s'arrête là voilà c'est-à-dire que mais maman Titi yo savoir mon babysitter le babongo na ça mon babysitter c'est-à-dire so ozana ba biloko na yo simbi bisele msusu to komi et baby ya mabe et beba ya bien to promouvoir ango voilà et kende liboso Chimanga wana ba clan wana clan ils ont 4 têtes dont on a 4 têtes il y a clan na biso Konga Ilunga Tchani Chimanga voilà tout le monde a par exemple Bankaka né mon ancien mais outi kotika biso na mosuni par exemple yenenga lakisa ba depth neto pe ba ndeko mingi ba kongo ba se présentaka baloba il faut na banana Louvila na ngai est-ce que pe ba kassayen pe ba na bango pe Louvila ba ko se présenter Louvila bon Louvila na évité comme village clan oui, voilà clan d'ailleurs et pas na biso comme tous autres ba enfants spéciaux toujours ma face spéciaux et pas na biso so ko bala mwasi il faut moi ça na yeba que clan na ezali pour te éviter un mariage consanguin de éviter vraiment les mariages consanguins il faut moi ça na yeba ce que tu appelles le clan na ye à peu près yo sauté dès que na za boye Mukwanyanga bala na ba bike basaba mabala biso ta Mukwanyanga bako bala Mukwanyanga susute bango za ba kwa Kalonji bako bala Mukwanyanga susute ça Mukwanyanga ça dépend un degré donc puisque quand on est Mukwanyanga c'est les clans c'est les clans quand tu es Benakanyana c'est les clans c'est les clans Benalulua c'est les clans OK non dans les Benalulua il y a des clans puisque c'est la grande tribu Benalulua ça fait partie de la grande tribu Yabaluba siko baza na ba clan na kati OK neti baluba baza na ba clan na kati lulu wana muluba baza ka mutu moko lulu wana muluba baza ka mutu moko mais ça le rôle la tribu mususu ouais ça neti te ça tribu mususu lulu wana muluba baza mutu moko et ça bango se baza faire partie à Grand Kassai ba découpage il y a colonisation de Kabola Batu bakoma to koma ko to ba ennemi to koma ko bomana mais non to saka batu moko donc Katangé
na muluba mutu moko kasi obalobaka muluba 4 muluba wakatanga muluba lolo ezaka muluba tozaka bato moko bamalema nkulu oyo Buddha comme Boma. Politique. Ça n'a rien à voir que la politique. La politique. Bah ça différent. Voilà pour tout la quantité pour tout déraper. Les politique. Tout cas la pousser. Yo même attaque pour ça. Même attaque pour yoza ngara za mukongo za mulu. Oya ngoma. Ouais. To boma na pona. Ouais. À partir du moment où ça mission sur le cas de Congo. Bah ebi Congo, au moins du Congo le on a ça qui yo avant que tout côté na ban face spécial ngana yeli Congo ezana no union na Chiluba soko le olobi na moto Congo la mbongwana asani akusani sambongo donc collecté Congo na kati Congo la mbongwana soko le Congo le jamwana Congo le jamwana ezali embrasse l'enfant ça de façon que mwana azala en sécurité, serré et bien. Et ça kaka union pour compenser moi. Dans le baranini, moi en Congo. Moi en Congo les français qui embrasse le ciel. Dans un monde Congo est en akati. Congo est en akati. Mutu oyo ayena Congo ya Congo. Et ça dit voilà peut-être tu devrais pas possible. Si ça comme phrase parce que bande ko bazo. Mutu ya kina Congo ya il y a Congo. Aza prince. Prince ya descendant ya Kakuluba. Moi na Kakuluba. Moi na Luba. Empereur Luba wa utaki les autokuna. Ambatana batuna ya zako luka Ngola. Lumière ya Ngola. Aye place wana asengi autorisation na Mweka. Na bakuba a PC place. Ya ba PC place afandi. Batum susu oleba ya yeli côté ya Angola yeli bo les autos Angola ayo kota batum susu ba yeli côté ya Lubumbashi ba yeli boye leo ba yé ba yé kaka ba se retrouver place parce que vous on ataka eloko moko wana Ngola kaka leo ba yé se retrouver pa ya roi ya bakuba wana ayo si bango batum mo ba yaki awa ne se besi bango place de cette alliance déjà ba sa koto bino bo utiwa bozo ba ka mnoko moko nde baye bakutani apesi bango place bayo ka bazol bale monoko moko avec quelques variantes parce que bato sali périple dans votre côté sous metolo ba monoko ba monoko moko baye bakutani bafandi siko empereur Luba na éviter ce qui n'a choqué batou ce qui était nini na ndenge d'après la présentation de l'histoire à Kotaka la continent à comme le territoire Angola puisque Angola n'est toujours pas tout le monde lelo et ça ndenge wana te ça qui ba terrain na ba royaume na kati ba pays na ba royaume na kati abemi ba bende bayaka basakata je suis pas très sûr ça vérifier moi ba ils sont nous on va dans boy tous on camper na voilà bateau ouais ba grand après il faut vérifier mais la ça quand on bateau moko ba ke ba vérifier l'air Kakuluba a planté arbre de vie. Arbre de vie, comment mon nez kota qui quitte. On a Kakuluba. Empereur Luba. Empereur Luba. Mais place on a planté arbre de vie, Kakuluba. Mais asa empereur Luba. Kakuluba, le rôle à Koko Luba. Ouais. Koko Luba. Koko na Chiluba. Apoti siko yo mwana kombo na e apesi Congo. Mwana toujours belle histoire il y a 1000 ans. Il y a 1000 ans passés. L'air Kakuluba zokota na. On a place baki okuta na Angola kuna. Est-ce qu'il y a lumière? L'air azoko ouais. Assez harmonie lumière. Balongo na Angola. Ba poussani côté ya Congo. Ya poussani côté ya Congo ba panzani ba ke côté Kasai. Muso batikali Bandundu, muso ba ke côté Kasai. Vous comprenez? Oui. Empereur lo balera na bango. Ba yaka ba sa bampende ba saki bato à cour du roi, bazaki ba ouvrier, basakata bazaki basalai, basoda. Basoda, ouais. Yango ba roi vraiment ma tête le roi Bangala. Siko bazali ti Bangala. Ouais, Bangala ba même peuple, ouais. Voilà. Siko yo empereur Luba, Kakuluba aboti mwana pese kombo ya Congo. Ndo yo kaka. Na bité ngala natala pe na di émission na salaki ouais. Na yo natala ki le ko so ba kambu ya Wakanda. Ouais.
Wakanda. Bazo yemba l'air bazo sa duel na bango na bazo ba chalalo. Donc Congolo. Et ça qui prend au commissaire Congo wana. Des tikali Congolo. Donc mwana ya Kakuluba. Congolo. Dès qu'on fondé d'abord na batinda ke papa na tinda ke basala makabo bela tindie na source alola ba ke ndiko fungola mai asala. Bon, voilà bref. Ye ay ko sala sko empire Congo. OK. Oyo ka ba midé bazolo ba plateau du Congo. Même bato belé baloba empire Congo, to zaki non empire Congo. Empire Congo zaki ko englober ba pays belé. Zaki ko englober dini Kota Likolo. Tokena Cameroun. Ouais. Et puis Cameroun peut pas balinga. Ça fait partie de nous qui Congo pe. Congo Brazza, Gabon, Centrafrique, Soudan, Tchad, Atiki en plus. Le Soudan est comme musulman, islamisé. Oui. Éthiopie, Somalie, Kenya. Naba na commune sote. Oh non c'est pas pays de l'Est nyo soana parce que l'empire Congo. Na c'est Azui, Angola, Zambie, Mozambique, Madagascar parce que l'empire Congo. Malgache on a pas congolais. Zimbabwe, bon, tout le monde territoire ils ont été ici. Ouais, je crois même Tanzanie pays ça fait partie. Tanzanie, oui. Tanzanie plus c'est Tanzanie le pays nous sur l'est. Nous c'est ça qui n'a quatre. Namibie, Botswana, Ndambu, Namibie Ndambu. Puisque après Awa, bata Sud-Afrique parce que c'est dans Mukanda. Parce que spirituellement parce qu'il est monté. Ba Wakanda wana non, Mukanda. OK. Déjà dans Mukanda. Mukanda écriture. OK. Parce que déjà na écriture na bango façon na bango. Et pour ça là, akati wana à côté par la côté. Donc au union c'est tikala kezaki empire Congo. Donc kolo nango Congolo. Congo. Donc vous avez au commissaire Congolo puisque le lo veut dire thé. Neti yo son alien commissaire mukendi thé tikala bongo. Ce qui bien basé on chalalo. Mais comment le chala? L'eau on est la cité. OK. Dans le sens que tout le monde va mission de boire à monto, ba timo ingrédient moko boy. On a tata chose comme ça moi yo thé wana. Batika yo thé ah. Eza l'eau na langage tangwana. OK. Depuis ça Congo ya Congo. Mais surtout l'eau wana donc Congo. Oui, c'est Congo. Est-ce que tu roloba que bisonio surtout où tu es pas ancêtre moko? Tout ça qui géré dans l'ancêtre moko. Dans le plateau du Congo. OK, géré dans l'ancêtre moko. Bantou. Oui. Tout ça qui géré dans l'ancêtre moko dans le plateau du Congo. OK. Congo wana. C'est quoi yo? Et Sali Bongo. Papa na ile ratindaraye. Na lo alaba. Kende ko fongola source ya fleuve Congo. Ya fleuve. Akena lo aba. Bazako za avion terre. Bazako sa ba calcul na bango pas ba komi kuna. Ba komi kuna asali ba biloko na yana afongoli mai. Atiki arbre de vie. Aye alinga zonga abungi. Abungi na nzela. Ba calcul et bungi. Ouais. On a un système le rôle avion bango pas net à limoué à mati. Transmutation, voilà. Reporter garde besoin qu'elle ait lévitation, besoin qu'elle ait besoin de moi. Si quoi yo abungi, ba calcul les simbaté. Entre temps papa n'a tiré beaucoup. A fongoli quand même mai, so ko na mwanda. Au moins na mai ya biso ya fleuve Congo. Na mai ya océan zo balana. Na koma ici kawana. Et ça le rôle la mur. Et ça le rôle pesant. Mais clair, c'est là, côté mwindo, côté mwindo. Voilà. Il paraît que Maïwana et c'est la navette. Ce que c'est le bon raison na nappe phréatique. Ti kotoyo. Kotoyo ka place sous côté katanga kuna place mon réserve bezo benga ngo Congolo. Makambo ngana zoloba ngana linga tena za neti na za na monopole de donc c'est à vérifier. Na to vérifier. Voilà. Somme tout ça l'information au bakisa a bakisi. Neti place wana na c'est vrai ngamo pe na sala wana. Na Congolo. Voilà. Voilà. Et ça navette on a soufflé les zonga babenga kuna Congolo so ke na lwa laba okuta bateau ba gardien ya source ya fleuve Congo ba ba chiluba ba gardien ya source ya fleuve Congo oui ba ba ngana on a Arte na mona émission na Arte na France bateau ba pindele ba linga ba kende ko yeba place ni source ya fleuve Congo ça et ça mai mule c'est ça ba place pour mai ko kebi maka voilà mais mutwana voilà c'est comme maya fleuve Congo utaka na lwa laba siko tata na ile razo tia
le sens na ye asinga permission kokota pas pourquoi t'as n'importe comment puisque ça mba pose mystique asingi permission kokota mais soka zoloba ngam na ka chuluba no soka chuluba nyonso l'air bakoti ayesi bon boutique ba caméra baké kuna bakoti so ba mona kini to éviter mais par explique que sur sa fleuve Congo ezo bandana na Lualaba d'ailleurs ba histoire ya Congo oya ke ko fungula fleuve source wana ciment soko les gens vérifient qu'il y a qui quitte c'était wana ezali arbre de vue wana eza et comment munene bato les gars na kati na kakuluba na côté à Kikwit na Kikwit awa na pa bande ko na biso bandundu c'est à dire que l'histoire de c'est pas ça et les kana un peu ba côté wana nyonso ce que maintenant yemu takenda c'est à dire que quand on lobi ki akenda ki na kuna na Lualaba akiko Congolo yemu ko akiko fungola tout ce monde même que par rapport il y a non pas il y a mai wana pe benga mara Congo fleuve Congo oui pourquoi par rapport il y a moto par rapport non wana ko justifier parce que Mobutu benga ka onzati ouais par rapport à ya pêcheurs zati au baza côté ya mboka ona bisute mais bazali ya benga ka onzati bon il y a changer un peu ma par rapport à l'histoire ils allaient à Congo c'est ça qui n'a bassin du Congo il y en a benga ka un peu Congo peut-être parce que yem ta fongola kiam Kofungola maintenant comprendre de Kofungola c'est comment bande ko ba comprendre donc ba ebisie kende na source ya fleuve au sali ba incantation mai olebi mai za neti ruisseau et ya munene OK fleuve fungwami bon ba ko kala neti ye kakuluba na il a vécu 300 ans ba ko kala za vivre longtemps et puis parce qu'il a parole et puissance parole et exécution ezate ke oto yo yemba nzembo te alobi et salami azo qui PV T bon parce qu'il a un peu PV ça direct automatique c'est permanence c'est-à-dire tellement parce qu'il y a une harmonie avec la nature ouais tellement parce qu'il y a une harmonie na monde na bango na ba génie na bango na ba biloko na bango donc akoyi ko loba likambo salami akoyi ko sala action et salami po ba oya kota munkamba leka zongi azongi nzela munkamba yana na oyoka ba historien dolobaka muluba aza mutu abunga nzela po ba leka komi kuna bungi alobi njimuluba mais bango bazo considérer kozala muluba eza kobunga c'est un homme perdu mais après ayozonga kuti papa na sakufi papa azali sosote papa na akende okufa na Rwenzori puisque ça okende kuna na montagne alobaki yeso ka kufi il faut y a leka okufa okende okufela kuna bakunda ete miko ane sala ka bongo na Rwenzori miko ane il paraît sala kana sewana ti lelo elimo pété to comment papa il faut te vérifier ouais parce que biso parleur il dirait qu'il est partout ouais il faut te vérifier ouais qu'on vérifie comment on a d'après les dires de la personne qui m'a relaté tout ça là Ezali d'ailleurs il y a un roi puissant qui voulait prendre le pouvoir suprême un roi azali sur qui place na azumuko moko o ezali boko poli mususu ezongi kuna dans son azumuko na poli et poli mususu ezongi kuna donc ils ont kindété bon cause la mythe cause la légende to éviter d'être bengela mo mais dit que Congo na biso e bandaka période wana nde Congo e bandi on doit ça la plateau du Congo au royaume Congo munene wana ezali mwana ya empire Congo eza mwana ya Kakuluba Congolo par là maintenant Akomaki c'est lui après Yene Muta Fondaki le rôle lobby Likambuto comme c'est ce royaume c'était lui maintenant le roi ya ba roi nyonso et c'était ba Bena c'est une obédience ya ba Bantu neti ba Camerounais toko tete Camerounais donc tout ça ba Bena Congo to lo bango Bena Congo nous sommes qu'il est rwana parce que ça l'obédience et pas ya empereur OK so ko na Gabon yo ka bazana doctrine mo benga le Kong doctrine spirituelle le Kong na Gabon Kong Naka Kong le Kong oui Naka le roi tout le monde a le quoi gorille balaksa gorille moi munene ya makasi te oyebi film na King Kong ezali film muto na sala kiango alingara sala le King of Congo OK mais période dans la saga sur les 50 wana babi mais non yo ko sa bilo bandana pour dévoiler secret te bandika les wana c'était pas possible il y en a changé ne ça ça scénario na ya Kong Kong King Kong gorilla na mena
King Kong. L'homme, il y a Makasi, il y a Salah. Ok. Sinon, c'était le roi, le quelque King part, of Congo. Quelque part, il y a un peu comme la Moussabiso. Peut-être que Congo, tu as la combo, vous allez porter. Il y a puissance, il y a nini. C'est quoi, vous voyez, ça, la remake, il y a film, on va changer comme une asiatique. Mais ça ne veut rien dire. Puisque, après, les informations se transmettent, voilà. Quand on a la séquence un jour à BBC, on a mission sur le film, le roi du Congo, le King of Congo. Voilà. Voilà, c'était quand même une page au fond là qui introduction. Et puis c'est une introduction, déjà dans les commentaires, vous pouvez que c'est beau aimer, beau partager, beau commenter, beau tester déjà ma canne déjà beau marquer ma présence. Bandimi ya solo tolobaki que tous au moins temps maman Titi to remercier bandeko nyoso balandaka biso pour te bazawana baza Rolanda très bien de partout. Merci Nandeko héritier. Oui, merci Nayo baza Rolanda ba fidèle téléspectateur ndeko Alpha Bosongo to pesi mbote belé ndeko César Banco to pesi mbote belé na couple kitoko couple Mouika, mes parents que je salue depuis quelque part bon séjour na bino na France na pesi merci na Kimia à Congo mbote na yo mbote na ndeko fasting is live toujours voilà fidèle ndeko Gigi Mampi mbote na yo ndeko Mumbere ndeko Rapson mbote belé mbote na mabawa swings mbote na yo baye bate to bombi sekele donc to pesi mbote na Iber Kajambere mbote na ndeko Gilva Lutumba mbote na yo na ndeko Jean-Claude Michel Congo mambo to loba yango yo yepe mona Congo yo ka kombo déjà ba mi pesi mbote na Ani Mutamba mbote na ndeko Chris Mwembo mbote na ndeko Emmanuel Maloba mbote na ndeko Jackie Yungu mbote na les soldats divins mbote na Billy Paul mbote na Jean Vianney Sika mbote na Patricia Bila mbote na Marteli Kamidi mbote na ndeko Celio Wamba mbote na Amanda mbote na Kumbita Buivette mbote na Joao Lex Tirbo mbote na yo Njo Kunga mbote Jean Kasadi Joao le Tirbo toujours Albertine Musumba mbote na yo mbote ndeko Nzambe mbote Mwanzambi Eunu mama Bibiche ba nzungu akalela mara toujours baso ça bien toujours elle est parmi nous mbote na Mikaya Tassa mbote na ndeko Randi Katumbi mbote na Kesi Antoinette mbote na Madoul Mwamba mbote na Mama Bibiane Lubaki mbote na ndeko Anastasie Ntumba na maman Colette Vienga na maman ki mbote na yo mbote na ndeko na papa na biso Didier Kabila bipai wapi za kolanda biso toujours mbote na Georges Ntseke mbote na Didier Matota Gauthier Chindela bakomboza aussi la té voilà tozongeli non maman Titi to continuer toujours ba combo eza tellement ebele bande kona biso o balanda biso papa Luzo Diata mbote na Bob Chitenge et puis na Arnold Angi to ceux qui non wana nanu parce que vrai à haut-parleur ba on nanu té donc ko ke la baninga zo té présenter commenter biptika aux Rolanda haut-parleur liker partager et lora liboso bo sala parce que bémission to za ko sala raboye balingi té ekomela bato misusu balingi ka ba bêtise un tel robeta ceux qui quelque part babimisi ba vidéo ceux qui a sextape ya un tel wana de bato zo ki na ke belé alors une manière que to chama na biso to sala ke ekomela bozo sentir un peu histoire oyo to comprendre to bando bunda na lisusu té to mona ke to za biso moko ensemble to zali bandeko to tika marambo nyo zo la rana bolanda bo cha surtout bo aimer bo commenter et zali très important na zo sengango gratuitement to zongi siko epa ya mama Titi to koti siko na awa to yoka so bandeko papa wa sambulwa bandeko mingi pe bakutana papa wa sambula mama Titi to yoka ba témoignage pe wana likambo Bible noire OEP bandeko kita wala bazali kopone que sika vérité zoami esengeli moyindo to tanga Bible na biso ba noire ezali fingeli to zo baptême to comprendre pe makambo bela elongo na mama Titi to yoka pe na ngambo masolo pe ya ko wana source na biso mama Titi to yesiko epa na yo to bana no likambo bana ba enfants spéciaux ningo lobi bana misusu mona mama Zuizemi et puis ils rappellent ba comportement romona eza na zemi mususu maman za na comportement mususu tam so za kanda
zemi msu tam so azali bien envers pe batu tam so ko ko azako ko ko supporter papa te msu tam so azolinga susu papa makasi zemi msu pe tam so pe na famille moi koko sekoti msu pe boye makambo vraiment efungwami fungola no biso esika wana yo zali na zemi kako bien na kokota mwana to banda d'abord to banda déjà ti avant abotama ti na ndoto même oya ko se manifester avant abotama déjà au moins neti yesu ya abotama et ça y est déjà ça peut ça une prophétie une vierge tombée enceinte la voilà et le roi Kimbango peut neti ba biso ba ba pe que ba non sakai maman Kimpavita tout ça voilà ba non sakai. Bon, ça c'est physiologique. Ça c'est physiologique. On a donc caractérisé que maman boyboité. Neti maman musokoza na zembi ya mwana mobali. Azana malaise ya makasi. Maman musokoza na zembi ya mwana mwasi, azana na malaise. Ndeko yeba ke mwana zoya azapona mwasi. Neti ngai so nazana zembi ya mwana mwasi, nazana malaise. Na ya pe munete. Nazana toute mignonne là, y a pas de problème. Mais ceux qui n'ont jamais zemi moi na mobali, d'abord c'est des gros bébés. Malaise, je me sens pas bien, comme ça comme bébé, voilà. On a dit que ça moi na mobali pour bébé mon nene. Et on a moi na mobali. Donc c'est physiologique. Chaque personne par rapport à son environnement a se comporter différemment. Moi je classifier en exact. Moi je peut sa solution dans ensemble exact. Ça dépend de chaque personne. Ça dépend de chaque femme. Comment je se comporter selon. Pour être, par exemple, à supporter mon qualité pour l'année. Nous sommes à Rassol. N'est-ce pas que nous sommes à Zemi. Au Jésus, il y a beau. Il y a comment on va faire ça sens. Car il y a fruit, il y a pas besoin de faire ça sens. C'est quoi, c'est très sensible à Rassol. Il y a quoi, il y a net offendé à solo escalier qu'on a yazoo comme. Solo ya mobile, il y a comme solo mususu. Alors supporter monter. Non. Ce n'est pas qu'à boy mobile, mais le fait, et là qu'on a là, ma sensibilité c'est comme très prononcée, moyen à supporter et athées. C'est-à-dire que moi si Azemi Azara peut veiller spirituellement, les méthode Azara au lamba au divinité peut ça la makasi na période où on a trop loba. Donc là que n'était ça place on a moi c'est Azemi mis des esprits balé. Azara ouais. Na ouais c'est mieux ça moi nana ko tan bonne ça esprit mususu mindele ko basala ba examen à den soki moi si na bébé na fœtus basala soki na AB soki ndenge nini babunda naka au moins le mususu mwana bomi mama mama boti mama kufi ou bien maman bomi mwana donc il y a un combat par rapport ya makila ba résus wana le mususu yo kana kate maman zo pesa mwana makila mwana zo linga ngote o mwana kufi maman boti mwana bopilo ka ndenge wana mususu mwana résus au positif ya mwana universel ya on ça bien wana tout problème peut ça rater mais likambo ya zemi siko soki zemi ya mwana wana za mwana makambo les enfants spéciaux ba génie na banini bazalaka les muso ko pesa bino pauvreté azobotama na pauvreté les muso bozo swana kaka nanda les muso bitumba donc ça dépend ya ndenge mona so siko na point siko ya bana oyo ba pesa ba message avant ba ya siko parents du message avant botama yo ko botama no ezaki ndenge nini ko botama nanga voilà ngai na botama bitumba sécession parce que papa nanga zalaki ministre Sud Kasai ya Kalonji Mulokwe Mbaye Evariste azali ministre des finances ya Sud Kasai siko le bitumbe ye bapanza niti mama ayebisika mama kende tika bana papa ma sœur yo kende na ndako na biso ya village kuna na Chibombo kuna ete kende na liboso pa ya bande ko ngai famille nanga akomi kuna famille boyi oyo za mwasa mokonso be okuta yo bakoboma yo na biso nyonso babengani kanisa ga na bato bayebi kolonga mbushi mai mwasa zemi ya terre tina Chibombo makolo ukate
providence esali ke baye kosalisa ye en bref basalisi akomi kuna kuti camarade ya papa moko kadima nzuji azalaki assistant médical puisque le wana bazalaki titre de docteur te nde asalisaki mpona kobotana mwasi na ye ezalaki infirmière mais non seulement naza kakundaka mudipata naza mujinga mpamba mpona botami na cordon ombilical na kingo accouchement difficile tango o ba bayaka na bimana muchopo ya mama elingaka yo elinginga na kingo soki docteur wana azalaki te assistant médical azalaki te mbe na ngai na mama na nga tokufi donc na ye mpenza na bitumba mpenza masasi ezobeta kuna libanda mama azobota siko okolia nini yobota bazalaki na bakamarade na bango na bazalaki kosalisa ye mais yango sikoyo lere na abotinga na ye sikoyo kolotisa ye mais manjika kunda kamudipanda ngai nazali la petite vieille de l'indépendance yo moko mpesi kombo na yo lotisi ye kombo lotisi ye donc nga naza réincarnation ya koko moko boye soki akufaki na indépendance soki azalaki na misala ya indépendance nde toye boye toyokoluka donc indépendance spirituelle ya Congo. Tu as pose wana mama Titi. Oui. C'est-à-dire que bato ebele babotamaka o pe base retrouver tam susu na chemin oyo ozomona mutu mozo bundelaka mboka tam susu rien pamba il prend des risques tam so kotika pe ba bonheur mais azobundela ezali réincarnation pas par lui-même. Oui. Ce qui l'univers, ce qui nzambe, ce qui a frappé ti akotika. Il faut l'andaka nzelo ya oya na mission. Opesa ikombo na ote. Opesa ki mbela na ote. Nanga na yeli pona boy. Siko komi okangami na bisengo mukili. Osoki pesi musala ya nini? Ba kolongola yo kuna olingo linga tozo kende. Donc nous on a battu meki ba classe a meki tam susu pe musala moko boy tout ça mais yezo simbaté na nzela. Docteur soki en droit. Ba yeko za mutu moko za na juste moi zone capacité en droit. Ba zui ya tikani puisque sa mission a été wana babenga ba mission ya ba élu en Zambie. Ce qu'on a élu na ye, il faut au salaka musalo oyeni na mukili. Voilà, ce que yo lotisi maman qui donc oza mwana oyo parmi bato babunda pour l'indépendance. O baza ko continuer ni wana. Il faut tozonga na tolo banesi na 1960. Tozonga ke belé. Ba réincarnation c'est belé. Oh bato babunda wana est dessus. Ba réincarnation c'est belé pour signale la qui que bateau bango ba pesa ki pouvoir parce indépendance besoin ki spiritualité. OK. Bango ba yebaki. Donc ole to umela to tindaka sikoyo bato wana bakende ko bundela indépendance spirituelle. Papa na ba masambukidi, papa na ba oyo, ba papa na africain mususu, ba oyo ba comment on dit ba nobeli yamba ba ngunza mususu ebele. Période nangana toyaki pepele sikoyo après biso suite mususu elandi ba mindele bango ba classifier ngo boy na ba année 60 ba enfant indigo baye na ba ne après ba indigo ba cristal baye après ba cristal ba arc-en-ciel baye de ba oba na ba 2000 oyo o baye na savoir ya Wakanda wana ya ba magnétisme ba appareil magnétique bazaka bongo soko tali bien Talabana à partir à 2000. Bazana intelligence moko boy. Au moins la monde a moqué sur PC tablette, sur PC téléphone, à la vitesse. Elles ont maîtrisé. Pour les intelligence d'abord il y a sika. Donc au moins la monde mon koloto mon moqué. Eza intelligence na bango. Eza ma comme la bisoté. Quand il y a ta opé singali yana, au sai au la singa banda ton tipo. Na oyeba ka ba buto mi balé bisat nyoso mususo na oyeba te. Soki bloqué na bengi. Viens m'aider. Moi na mokio azo de bana ba yebi kokota YouTube ba yebi kokota tout. Oui. Viens m'aider. Nazo ko raté. Par là to lo banini. Période bato babota maka ezala rapé série ya bato o il faut bazo. Batinda ka bato mokili, ba élu ba ya na mokili. Hein? Par exemple, tout le monde a passé. Tout le monde est tozolela, mboka eza bien te. Ba si batinda ka bato déjà. Siko bato wana par faiblesse ya kobanga na kokufa biloko nini mususu bakokate babomaka bango
yoso liwanyo c'est ça ka liwate musala bien les zonga tana yo l'équipe mission au sanyangote ozozonga koto non alors yo tosi maloba ba côté aller autocité ozoke au kufi pena au kufi okay punition ça punition te ça retour à l'expéditeur yo batinda ki osala boyo salité on kufa au bateli vino ya wana les solo même la bible ndebetara bande ko ba pesa un peu ba batanga mingi biblia côté ya yesu ki ba o ya ko batela vina e a ko bungisa yango mais o ya ko pesa vina e a ko zora yango voilà o ba sage ba lo ba do ça parabole yo na ko kufate na o bi batela o tala banini bo yo perdre so za élu so za élu ozaki na mission songolo salango sala yango surtout sur miyebi te les muso bezo ba ko frapper au titi ba fongo le miso ngai na kota ina basculer na bokoko po na bota ki ntumba tumba wa mulu ba tumba zambe tumba wa panche na tumba wa mulu tumba za ba mapasa te isa mwana mususu azape na pouvoir donc moto chose na komba ntumba azana na pouvoir ayaka boy mama azana ba menstruation te ba règle te à concevoir wana ntumba wa mulu mama azana ba règle à concevoir mais on continue comme la ba règle wana ntumba wa panche c'est comme on a besoin de pouvoir oh bah maman continue toujours comme on a ba règle bon c'est mbali ok surtout ya makasi ya ntumba wa mulu na l'air ya yaka ba yembela ko tunzembo ntumba ntumba mu bishabalala na buto ya zoya ndako zo vibrer ndako fait vibrer et puis ko bongisa te ko fona zo ati te bobimi kana nzela na buto na 4h du matin voiture mo yebemi biso ti hôpital non zo ibalanga te na yebeka kana concevoir moi sans menstruation mais ba bilo ko so na éviter tout mon bishabalala lekina yana ya gola msanga la yana ya la musinga de déclenchement ya travail ya kushime bandi et ça na nzembo tumba mu bishabalala donc il faut bala mubola mukana butuana mwana yo ko no senga mama la mukanga na azoka vibration na abi j'entends du bruit dans mes oreilles mwana mukete et maman j'entends du bruit dans mes oreilles j'entends du bruit dans mes oreilles donc vibration et ça la petit bourdonnement nandako les kana la muki aller travail bandi naki to keipe to za ipe ma voiture telera to bimi voiture mourir tata na zoroba ngako to zero na igata na ngutu ilo ni ngako to te ok aboti ntumba nanga pauvreté moyo ko beta biso poto yamba ki ete ok to yebi ete ngana yebeka basinya mikepo la biso to hôpital cousine na ye to bawana asaki na ndako abi mama la bokei banzungu etikali ko baluka na ndako donc vibration wana ozaki nanu chrétienne to nazali ko tu chrétienne ko tu pe nazali lorote ni na eba ka to soki des catholiques j'étais baptisé confirmé tout ça le mariage religieux mais ça s'arrête là oui ouais bébé rien t'es non quel rôle voilà après tumba pesi so pauvreté musale ngana zangina ko sala moi musala nga balongoli nga bongo sans raison kende nakena souci papa na bango musale zate azoni ya na Congo le kana zoli nga songa na ena Congo po mona itelo nyazo sana poto elo te voyante mo vai yende ayeko la kisanga en bref ayeko la kisanga donc à quelques variantes près cérémonie auto sala koto ya bangalula ya baba mapasa ya bani da sala pour ntumba nga na poto da c'est catholique na ina osambela pété ina osambela bien na osambela na juste appelé donc dans une bible de l'envoyer poussière je vous salue Marie une fois c'est tout de sambeli wana nde yambeli ayo fanta beba beli talaka vie à poto beba beli aza so intermonte mzo ko sonité mwana ko monke na ko kufa ngasi koyo nazo mona ba vision nazo imie ba tekesa vision mais nazo mona ba tozo ko atakenga ba to alati ba rafia
na ba flèche bazo bwaka soka na kangi biso ay nazola la soute be bazolela ngai nazola la te papa ba tiki musala aza quand même musala mo butu habite na tiki musala po bino bozola la te e ko bilika munini voyant ton aikoya to yo sala rencontre na ye aikoya yenda ko yebsanga ke eza boy ala kisinga ndenga ko introniser mwana wana bana niso bisato abi bana oyo ba parents o botaka bana boy so baza ignorant bana mona ka passe mingi ipo mona o abota bana 8 5 bakufi o azana libo bota bara ya ndenga na mais ayebi ko yamba bango te voilà ils appellent pamboli monene ko bota bana bon toloba ah oui mais ça oui soko yebité yo soko yebité ozo mona ka bana bazo mona passer sili yo za chrétien oza musulman ozo comprendre te beaucoup ko ndenge salara o comprendre te de maman na ye ala isine ba sala maki neti maman na ngabo taka ngalula nazo mani nazo sala ba maki bana ala singande ba sala ba maki ivoirienne c'est pas une congolaise asa ivoirienne asa ba français mo bongo ndaye ko la kisanga mwana biki ngai aye ko faire comprendre que biro ko nazo mona eza biro ko na yo eza ba vision na bien vision mais est-ce que yo zo mona vision ba besoin ko kundisa yo c'est vrai effectivement besoin ko kundisa yo besoin ko attaquer yo po mwana na yo wana besoin nga ba côté la bino ndako neza hanté po eza la sanité spirituelle moi nous supporter hein de aïe ou la sanga comment faire pour ndako ezala propre spirituellement tout ça na okatala mukuse voilà ouais na okatala mukuse mwana tamboli mwana komi bien azui santé bakotuna yo omoni mwana ndenga bongi olingo landa nzela o nzamba fongoli ou bien te avant eza likamo important ezali maman ale ayaki a trouvé que raison mo to fane na ndako to yamba ba tete na yambe na ndako kwa zaki na situation précarité ezali bien te place azalaki aye na yamkosu na tunyebe bato so benga nga titi tu benga nga titi na ndeni kuna na Paris mobile nga zo benga nga titi bato zo benga nga petit ndeni yo benga nga titi abi c'est ta mère qui m'envoie pour venir t'aider c'est ta mère qui m'envoie pour venir t'aider bien na Paris oyoki boko quoi donc bazala kana biso sokozo lela bakolanda yo ti place yo za donc ti rosa na Paris ya des États-Unis za wapi bakoko bazala toujours na yo bakoya et on sauver koko na yo bon doit tinde na mukili ah oui donc ata bande to boti bana na biso na poto exact limite exact bazaka ya biso ato changer nationalité za papier makilande bazolanda makilana bango solo makilana bango à partir de là na basculer qui na beaucoup marié dans un catholique tout ça après ça ngapete c'est à dire que moi na oyo boti imposer yo moko komi na batali sur ça la choix opona ye olanda tela bokoko to tikala na mama ona da bonzambe ou bien otikala ka bon parce que expliquer nga que ce que mwana so oza oyebi ko batela été akomona passe mingi belé akomona passe alors bande ko mingi babanzaka que ba église ozali ba catholique ainsi de suite yango nde bonzambe mais oyo wana ya biso moko bazo yindaka ngote to lobani mais yo so ba biso bona na ki catholique na période de mwana na yeba ko sambela te mais après les balaïsinga bokoko comme na comment na deux tendances na sai ko sambela na mona Vierge Marie so ina amod na sengi na za malade ba pesinga kisi na quelle pharmacie na quelle pharmacie na toni kisi ça sert à quoi balakisinga ezali comme o balakisinga mais siko kozala na ba Vierge Marie na ba nini eza bien pour le monde wana batinda maki pour le monde na bango. Et c'est pour la bisoté. Pour un peuple, moro quelqu'un. Pour un peuple. C'était un choix. C'était envoyé pour l'Occident. Puisque ndine na bango na spiritualité na bango na ezali ko sel sa bango pour na protéger. Ba génie na bango, ba tu na bango, ba élu na bango, ba yeba ki biloko so ba tanga ki yango, ba comprendre yango, ba saisir yango. Donc tant que tu vas le barali kambo Jésus tout ainsi de suite, ça pour na bango par rapport à bango. Eza net Sphinx. Sphinx na Grèce, asa maléfique. Sphinx na Égypte, asa bénéfique.
Tu comprends? Hein? Donc tout ça, bouddhisme, christianisme, islam, franc-maçonnerie et ainsi de suite, rose croix, tout ça. Les âmes à l'âme bénéfique pour na bango. Mais pour na bisoté. Pour na bisoté, au moins biso. Yo descendant ya Congolo. Roko ta babilo ko wanate. Descendant ya Congo. Même Mika Kalanda, à côté de l'Oranata. Bazari baptisé, mais ça y est, mon bout va pouvoir révéler. Même Mika Kalanda, oh comme Tchakani. Azaraki baptisé. Quand il y a un fond la biso, il y a Paris pour la salle de conférence. Et au fond la biso sous ma casse. Il y a très longtemps baptême. On église moro catholique. Eh, bon, c'est ce qu'on est pas quoi. Mais attends, il y a mais ngai ata na poto bana nanga tout ikamba Pierre Jean isate papa na bango le biba ko zala baptisé kaka na kombo na bango ya mboka et puis kombo ya mboka j'étais Kalonji Bakela Benji bongo ba prêtre ba lobby rien bitumba na bango ngam ko biso Anthony prêtre ngabi bino bon dimite que 5 Kalonji à cause de la monde oh non mais c'est pas pareil. Bazo reconnaître que de moi non appelle comme maman nanga na tout dit sango ngabi est-ce que moi ne ce que ça n'a passé a bengi koko na yona ndoyi na yona on sait que c'était ah oui on sait c'est mais c'est pas pareil sur as comme sainte ngabi on beaucoup ça c'est du mensonge. Ah malgré on les appareils non c'est pas pareil. Abenga koko na été c'est pas pareil. Donc mais ils sont Abenga Saint-Pierre ainsi de suite. Il faut pas couper lien wana. Faut pas couper lien wana. Pourquoi tu as la carte na bango? Au peut juif na Bible bazoloba. Tu es esclave en Égypte. Parce que esclave en Égypte, l'Égypte ne connaissait pas la xénophobie. Bango problème bango esclavagisme mais spirituel. Pourquoi parce que moi na moyo ça la rituel na bango te bonzambe na bango. Pour vous na pays étranger. Ngaso na ina tumba soso na nzoloba kishi na Paris. Non ça est la moi. Bande ko ba souffraka place atasa la mort rituel ya bokoko exact partout pavé ça va robala mwana nanga ntaba na ba pesa kan ntaba ya libala na obomele wa c'est ça l'esclavagisme spirituel oh bango ba comment na Bible autre ça ba esclave c'est esclave quoi donc ya on appelle même bande ko na biso du fois ba souffraka na ba États-Unis na ba Europe ba na ba place ça ba place ba ritualité donc c'est ça l'esclavagisme spirituel OK l'esclavagisme spirituel en ce que bango ba commissaire ngo ba panza mo kilo mais c'est comme si ton nyoko la bango to za robeta bango film robeta bango film le mot xénophobie na banto eza yaba ba minoroyo so ça ngo eza plus à Égypte na banto eza Égypte on ba mindele papa yo to za oza pembe so le kaka Caire na Alexandrie ngana zaki na Égypte kolongwa kuna likolo tina busimbe ba nubien parce que mwindo ko la ezaki mboka bato mwindo numéro dans la premier roi au bayebi ya bato mwindo azalaki mondeleta voilà na likambusko ya bakombo banfa spéciaux wana tangi opesi biso moko ba o babota mara na façon ya ko na cordon umbilical ya bimi mochopo elinga e wana bana babota mara bongo yo ko talisa que tu peux ndingo koli et ko réclamer c'est à dire aux amours la mort spirituelle et ko réclamer la spirituelle pona bala il faut pas bala en tant que moi si mais on bala en tant que esprit ah tu connais babo oui ba bala donc bala il fallait appeler ça à ça mambo double dot ba bimisi ngana ndako 2 fois cérémonie elle va tata moi spécial cérémonie mbele mujinga wana mususu wana il faut mutola zakina pouvoir wana aya osala cérémonie a patronner cérémonie wana mais obi que ça la problème obi marambo surtout comme côté na kati donc mama bale belé ça les ma bien té hein et ça m'a bien belé ba bala bien té na kombo ya Yesu on a problème moi na ngamo atuni sango bazali na conférence atuni est-ce que là to ça la dot nzamba zate ah oui et puis amoni bien oui, Dieu est là. D'ailleurs, moi-même, j'assiste à ça. Il y a Dieu. Pourquoi il n'y aurait pas Dieu? Mais pourquoi de ce c'est un mariage coutumier? Zambazali. Pourquoi tu es dans l'église? Ouais. Apporte les micros. Ça va, c'est liquide. Devant bateau. Apporte les micros. Oh, le banine. Mais c'est ça, même le pasteur n'est pas un combat. Il faut ça, un mariage religieux, tout ça. Bon, surtout ça, les coutumiers. Surtout ça, les coutumiers, papa, aucun religieux. Vrai liba les alibala. Vous ne pouvez pas avoir 2 mètres. À la fois. Olanda nani? Olanda bokoko. Yamana mabala mingi zo kufa pona bongo. To miyebi lisusuti.
okolanda bokoko c'est-à-dire tous on a 2 mètres 2 mètres spiritualité na bango na spirit na makambo na biso koza soko lingi bongo ko pesa dotité ko sa libala coutumier ça la religieux mbala moko ko sa makambo na bino ndenge na bango babanga rande parce que frappe ça la ramakasi papi bana ba ko banda ko kufa ba makambo za belé bato babanga ka yango wana ko fande ni ba ko fate ata baza na Saint Esprit mais frappe beaucoup ko betera fort là ba ko ba yo tuna yo bano zo bota bango na ndenge nini mariage coutumier salamité permission mon bela sengi na nani oya ko bala yo c'est là où il y a les problèmes bango na ba bala na ba mariage na bango ba ko bala mariage na baluba ou bien na ba Congo bien na ba Swahili nini te papa yebi likambo ya léopard oyo lobi to tikana makambo social so ki ali kambe bimi ko diaboliser ko bebisa te niaou bakoti saka yana te ko kawa na siècle ni donc auto saka na niaou te niaou azaki animal obiso to yeba kita niaou to ke na yewa bakoko na biso belé bayeba c'est ko kawa nde akoti na niaou na yewa nawa nde bakosa niaou kutu bakoko mususu balinga niaou te pona akota na mundele donc niaou azalaka te na bokoko na azalaki wa yo kata ba iso ya bokoko nyoso niaou azalaki donc Diego Kawa me niaou na yalinga mingi ba komi na awa même na Égypte ba prêtre égyptien bazaki wala ta kase ba kashama la peau de léopard na Égypte ngana kende na temple mais ça mélange ya ba raste léopard mélange ya niaou na ba soki ka ba moni likambo ebimi bakomi ko luka ba bebisa non Mobutu na azaki na pouvoir ya nkoi donc ezaki nkoi na mélanger ako ça na pouvoir ta et on se les a trafiqués ça na pouvoir ta et là on se les a trafiqués mais tout route la carte vraiment léopard sur hôtelier à Mabo ko na nyoka ça et la belle so bokonzi so ba tie laine ya mouton na carte et ça trafiqué on a na pouvoir on ata ça na pouvoir on ata mais oyebi que ils ont battu banini msusu banyama msusu ezate nzambe mutakela et bimi par rapport il y a un mélange c'est pour cela il faut faire le débat de fond il faut faire le travail de fond c'est pas seulement par rapport tout ça le rôle na ba boule dog na nzamba créer la boule dog ouais nzamba créer la boule dog il faut qu'on reconnaître oui ça je reconnais le travail de fond léopard à Utawapi trafic ya banini oui il y a mélange oui ça ça la problème ba couplage au bazoko ça ouais mais c'est ça non mais na lobby na tunio na Égypte ba prêtre balataka nani po ya léopard ezaki léopard niaou ou bien ezaki léopard trafiqué 3500 avant Jésus-Christ donc tina to masiko 5000 ans nazaki na temple ya Imhotep matériel nyonso ya médecine o ya lelo o ya base bascalpette ba beli ba nini ba ciseaux na temple na 3500 avant Jésus-Christ temple Imhotep batama zakola ta posa léopard baba yebi kibinda nkoi ouais kibinda bon na sens il y a ba groupe mo pe ba mission mo pe ba bimisa ni innovation ba kibinda nkoi voilà tala kibinda donc kibinda ça ko tia nkoi mal à l'aise Demo lo baki solo. Bitumane banda kala. Dans la guerre à Est, ba lion de Juda, ba musulman. Pour une guerre de société. Donc tout le monde politique mais il y a aussi un problème spirituel. Déjà na ba niamanan. Très profond. Na ba totem ko ya pamba ba le fond. Bata ki sangani na mona mutu mo yambaka so ki sangani so episoke. Ba ngone ba na pouvoir ba pesa Mobutu ngo wana so pouvoir ya léopard. Oui. Puis tout le monde les a pembe na bango. Ba so ils sont point. C'est ça azam to makasi. Pona ni bitu mo na zilati. Maman Titi, tout le basco vérité, bitumba tout ça on pas mambo aussi la tête. Qu'est-ce qui fragilise? Tout ça peut la beaucoup tout ça qu'est-ce qui fragilise? Malgré le découpage politique. Tout ça na ba royaume. Tout ça na ba royaume la biso. Au moni?
kuna ba chef coutumier na ngobenga ba chef coutumier puis c'est rabaissant ba comme ministre ba tumo boy ba chef coutumier non baza ba roi baza na ba empire kuna ba yebani ke biso awa clan oyo eza clan ba chef neti ngai na clan na biso papa na biso mutaza kolia muto ntaba so ba bomi ntaba kuna grand frère na ngamto ke dolia muto ntaba wana vous comprenez mais ba yo zo pouvoir ya village té tout ça kana kisa ça ba yebani kuna ke bato baza na royaume malgré que ba bomaka ba vrai roi ba tie ba imposteur problème ezate mais ayo tazo imposteur ko tika bato bazo kufaka rabui yango na le mususu na lobaka na Congo ba royaume mususu na ba puissance oye be baté il faut ba benga bango oui ba Israël mo le benga États-Unis son ezate bon benga bato bazana ba puissance pas ça sabino ouais bandeko kita wala ba nazaki na bango tout ça même ba wazo ça bango bazako ko garder ba livre d'or bazako garder un peu ba pouvoir rebelle oyo bango ba lobi ba bendana ki na bango na temps rebelle ba meki pe ko lakisa bango ba talisi même bon bien que bazaki un côté ba talisi même les kamba papa Kimbangu mais papa Kimbangu n'avait pas fini sa mission il y avait ba oyo ba continuer ki lit bango nyoso baki mais ko kamwa que histoire koto yo bato nyonso ba tchaka Kimbangu bango ba ko bimse pe vérité que Kimbangu n'était pas seul ezaki belé tout le monde qui crée qui moi to ko loba que ba misus ba ki content na ngote déjà que ba ebika papa Kimbangu bango koto ba ko bimse mais non mais botel par rapport à l'histoire il est mort avant les autres ont continué tout ça bon misus ko pe ba yo tout na ki question mais bino pe ba kita wala tout ça so pe mouvement par rapport à l'histoire mais pourquoi tout ça toujours continue à passer ba lobi pe bazo garder makambo peuple bolingi ko so ba temté bolingi pe ko tanga pe bible té ba ozo ko bateme pa na et pas na banko zo baptême Congo surtout zo baptême na mouvement kita wala faut botter la bible tout ça voilà les chantage au moni tozana ba dérapage papa lokelemba na prisake makasi oui mais au quoi qu'on faire chanter mututé na likambo ya yebiti té bino bango bazana mission ya ko kangola Congo point ici parce que détenteur il y a secret il y a indépendance Bakangola Congo et Sili. Qu'est-ce qu'il y a encore à Congo Mobimba? Oui, tu es Congo, c'est un plateau du Congo Mobimba. Mais au Sala, pas de pas non. Dans Empire Mounene Bongo, bah. Tous est belé. Ce qu'on a Empire, on a puissance, c'est ça quelque part. Il faut. Pour la bilo kana sila ba senga aide ba Israël ba senga aide des États-Unis et ça les gambason était biso pe na esprit bo senga aide na bato boyebi ke ba ça puissant parce que c'est le roi dans seconde mais bon ba pesi proposition na bango bo choix par bande kwa kita wala ba bimi bazaki na zamba non ba pesi proposition ba bundaki na tangwana ba bundela ki amoni ba miyomo na moiso en fin de compte bana ba yoko zo ba moni kenini ba bende na ba bakina nini. Quand je sais tu as vu ce travail que j'avais fait. Ba spirituel mingi basala yango. Ba kimana bango mokile baby. Ba bunga, mususu kutu ba bunga. Ba kozonga kaka l'air makambo kozonga normal. Basala ngo na tango basaki acculé. Ren nzinga ba kunda yo. Abunga. Ren nzinga ba kunda yo. C'était une grande guerrière. À mon ici ba portugais, c'est pas portugais, ba portugais passe dans des mots ça va n'être. Bazo ya bembe na été, bazo nzoto na été. Ba kunda été. Abungi amona ko kite abungi. Bole ba kangaye baba na ko saka na nzoto na abungi. Voilà. Likambo ya Bible sikoyo, tokosuka na ngwapi, likambo ya Bible noire. Est-ce que kutana usolona bangunza msusu likambo pe ya Bible tout ça, comment tu réfléchis ça? Et puis yo pe bako ko tomba pese que message par rapport à mambo dotolo lobby batuna ki des questions. O la nzela bokoko to nzela oyo. Ba conseil que la nzela bokoko na Bible pe o so makambo bakati to comment to comprendre ngo. Na la nzela bokoko na Bible te. La nzela bonzambe ona la kisio. O moni pona sauver bana na yo, la nzela bonzambe ona la kisio. Bonzambe ko lamba ba maki ko sala jeune rituel na sabon. Vous allez jeune la veille pour qu'avoir une mobile na yo, vous allez jeune au purifier ta na yo puisque c'est besoin là ça tout. Donc maman oya boti mwana oya to benga ba bana ba bofam. Des enfants qui ont le pouvoir
en même temps azaka initié na spiritualité wana. OK. Oui. Donc tant roboti les temps pour ça la rituel wana d'office comme initié. Voilà. Ya no moni bato sambela la Vierge Marie. Pour abotaka Yesu en même temps pe akomi initié mbala mo comme na grade l'école. Grandeur, voilà. Soko boti mona oyo azali mystique. So boti mona za makambo ya spiritualité makasi donc yo peut automatiquement. Mais il faut protéger. Neti ba chanda, ngalula chandanda. To benga pesa ngalula chandanda za chanda. Donc kindoki. Ba chanda la ba famille ba matata. Sikoyo mwana wana pona nini? Abona bandoki. Azana capacité de siéger na bandoki. Azana capacité de siéger na bato malamu. Siko kindoki na ye, soko oigi yango te. Aza mutu mabe. Mission na bango, mission to yena mukili. Ezala to bongisa ou bien to détruire. Il y a esa mission ya sauver et construire voilà. Siko chandana na ba rito mama zo sala. Mama zo sala. Ezali po aiguiller puissance wana na makama malamu. Vous comprenez? Il faut aiguiller mona na makama malamu. Ezala ba mapasa. Il faut ko aiguiller ba mona makama malamu. Pesa na puissance ba mona ka bandoki. Siko yondo so ya moni yo. Ausani. Après on attaquer. Il faut protéger. Faut protéger bango. Voilà. C'est un rituel ouais. Merci. Ba mapasa to parler dango. Ba mapasa rituel ça presque ndemo. Ils ont même rituel na ba na ope ba s'appelle. Na ba te. Nyo so c'est la bon rituel te. Rituel la munene ça mapasa na yangalula. Na yangalula. Ah. Bon et bon bana liboso sikoyo. Bana liboso ça na pouvoir ya fils aîné. Ya moto. Bon azala moto liboso. Donc il seconde les papas, c'est le gardien des traditions. Voilà, moi on buta mwela mulo. Donc dans y a on a basara vraiment esprit ya Rolanda mingi bokoko. Moi liboso ça molonga c'est le gardien des traditions. Boromone nzela na yeka ki Rolanda tiba makambo bozo comporter comme ko ndengeni. Rolanda yango puisqu'il faut à sauver suite na. Yem to gérer après papa na yem to gérer makambo. Ya famille. So bali bala mwana na famille. Ba benga ye. So bali wasala likambo ba benga ye. So papa na kufi yem to ako diriger matangana du début à la fin. Donc il faut yema makambo susu mo ebele. Que bande ko ne o susu. Na fils cadet. Bana suka sikoyo. Mukala. Mukala peut sera formé, il y a patience. Faut ça la patience makasi pona nini. Ba aîné se ba kufi. Yem to gérer famille. Ba mabala noko neti papa les gars fati ba yana ne se ba kufi. Ouais atika la. Atika yemo. Mais je sais que ma famille bébé. Ba ko benga ye. Papa les. Zomona. Ouais. Mukalape azara na pouvoir. Oyaye. Mais il faut patience. Patience. Merci Mingi Mama Titi to komina suka vraiment une émission remplie na boye biebele bandeko et ça la fierté que zo bimana maman parce que maman sera zo bimisa mama boye zo mona que la progéniture topé ascendance des alliés vraiment malamu non linga que to tiki un peu bandeko parce que miso se ningisi bangos ba mamé belé le rôle yo bazali ko se retrouver dans ba situation passant dango mais bazali d'abord na kati ba mangomba na minute yo za le rôle la to ningisi un peu ba nerf de veiller je pense que peut-être prochainement les choses autour yambayo parce que question qu'il y a ébélé tu remontes à ton sous tu mais qu'on continuer historique tu tapé sur la cadre après il y a une tika qui royaume Congo tu mets un peu parler en haut et puis na ningi to comme na la configuration oyo il y a ba soi disant tu y a Congo central tu y a nini boy tu comme to quitter na niveau bas c'était des royaumes. Dans le royaume Congo, c'est qui empire Congo. Et c'était le royaume qui est donc, c'est ça, obédience, na grand roi. Ok. Voilà. Prochainement, tu lobby si je me retrouve ça tellement mounene. Likambo ya roi divin. Likambo ya roi divin. Likambo ya 2000 ans, il y a chaque heure. Likambo ya ba période, ba heure to yo kaka ba verso, ba scorpion, ba poisson, ezali nini. Nani et pas ya biso ba indo qui était roi divin. Nani ya koya kaka pene mon asemi pas non ça qui on ba to bakati qui c'était lui. Ya kei donc franchement tout ça tu tikali le roi likolo ba to basa retourna ba metuna to yebité
livre d'or ekobima pe côté ya forêt équatoriale to pe bande côté pe ya Congo central to côté bakasayen ba Swahili c'est comment sagesse c'est aboyi ouais to tika mutu nyonso na likambo ya bokoko to tika ye amata OK to tika amata to contredire te oh ya biso ndeza bien wana dans monde yo banganga baza ebele banganga nzambe banganga kisi banganga bayele banganga na bitumba baza to tika classification na babiloko nyonso wana tokoya koyeba ngo sima mpona sikoyo tozela nani kwatulendo te awoya na buzo boyo awoya te awoya na salito te surtout biso moto sala organisation te yesu batitake na mboka moko boye ya bayambi etake wa tokola tozala na maturité spirituelle sinon lipamboli na biso kokende pa bapaya so bozo kokate puisque le monde il faut changer monde comme un changement kuna nzambe azosala oya ye nzambe azosala musala na ye biso pe tosala oya biso voilà na kosenga nanu excuse makasi na ba chef coutumier oya biso ya Kasai po makambo so baloka boye te mais ezali mpona koédifier bandeko na biso bandeko na biso bafamille po perdition eza makasi eza mpona tosalisa bango eza te ke nazoviole makambo na bango na ya kote oui pour bango balingaka un peu ba secret trop bon moyen ya komona bango eza te ouais c'est compliqué ouais mais au parleur tout ça l'effort moyen komona bango eza te oui likambo nini ngoko loba par rapport ya ya dossier wana likambo ba chef coutumier o ya bakasa ya nini hérita na bango mo boyebi moke ngoko lutalisa mais makambo so na lobby ya ba rituel ya bana babu pango ouais ndenge nini salaka makambo c'est belé eza protection ya ba génie inventeur na biso OK ba génie créateur inventeur o ba yaka nzamba tindaka na mokili pona yo salisa biso nde bana nyonso natangi kutu nyonso te muso tigali Toronto prochainement je crois c'est à dire que tout le monde ba chinois baza ko inventer boy biso pe déjà ba ko batinda ba inventaire tant que vous avez inventaire to bote ma famille chrétienne to bote ma famille musulmane to bungi to yamba bango te merci contexte maman Titi au couper ça numéro contact bandeko ba réfléchir ensemble pour la question et vous avez vraiment très bien là ça dit que ça la plaisir bandeko ça vraiment que maman ça dit ko bimisa un peu boania boy surtout ba maman na biso ba kasayenne toujours au monde que là quand même tout cause un peu d'assurance dans la zone na boy bandeko ba tout ça par rapport au côté Congo moi comment on a bien défense quand même ezali parce que milliers de gens couya attaque écoute tout ça dans tout comme attaque était milliers couya donc na kaisa que tout ça la gardien sur un depuis moi défense quand même tout comme ezali moi ba force tranquille ça tous apprécié ouais to yebi tant il y a robim ça so c'est que coquille etinga na yebo peut-être tout ça verso R du verso ya voilà obscurité occulte c'est zalaté occultisme ici ouais R du verso c'est transparence tout est transparent mai wana ça savoir et puis aux hommes on a été pas au versant il verse le savoir oya kozwa azui voilà oya kotika atiki voilà boyo bien on est so pas ni pesa un peu contact bande comme ça sur pas possible 084 oui 70 10 403 on a WhatsApp WhatsApp il faut répondre en haut sous il faut répondre plus 084 oui 70 10 403 voilà merci beaucoup maman Titi te rejoindre prochainement te recoute est-ce qu'on a dossier il y a 4 oyo livre d'or to roi divin to comment chaque peuple peut bazar oser là côté qu'on a retour il y a Christ bande comme ça tout ça au temps de la fin au antichrist ainsi de suite na Congo faut tous amener poto kanisaka ke so le bi kwatulendo ezaka yonde nzamba ebité ba musulman bazo kundela ngo bazana jihad so jalal so majid na bango bazo zela descendant ya Mahomet ba na France bazoroba les grands monarques mondial c'est pas français hein ba américain pe kuna pe balobi Jérusalem na Nouvelle Jérusalem na États-Unis na Amérique oui parce que la troisième église mondiale papa tout ça église na oui asika bazoli ba 5 ça ba église ba fédérale l'union fait la force po ba moni ba komi ngako kweya ba yindo msuba za ko lamuka photo bisonde
eza cadeau ya nzambe alobi aponi nde biso tozwa yango totika badistraction oyo lokele basali boye soki oyo nani masamba alobi te eza badistraction nasepelaki neti basunir mais basunir mpona na badistraction te bakosala nini omoni tata nasali action alongoli lion puisque eza cosmologie na biso te totika nanu léopard wana azala soki panthère soki léopard azala mais lion elongwa te lion elongwa kende eyaki na tipo mais toza fédéré quand même côté mosusu boye côté na bango simba lion côté mingi bandeko mingi ya katanga ozongela bokoko papa islam nde eyaki na biloko wana eza biloko na biso te donc bamemela biso na banyama mosusu mpo totyaka kwa baarmoire mpona ekoyisa biso alobi kibinda nkoi eza nini merci mama titi bandeko tokomi na suka mukadi ezalaka kilo te mais mpo mematisa yango sengeli otisimbango maboko mibale tokomi na suka bandeko merci nde bolandaki biso ebele tokutana au prochain numéro et le Minkelesi Yazaki wana toujours charge défense. Merci une équipe à haut-parleur Mobimba bandeko bo s'abonner massivement pour que beaucoup reçoivent boyebi ce bozo c'est dans la monsala tozali ko sala ne fût-ce que une manière ya ko partager ya ko contribuer bandeko ko benga mama titi pour na ba question à rejoindre sous prochainement et on sala vraiment très bien il y a une manière de soutenir biso tozali ko sala monsala bango et basé au pesa ba connaissance et rozala vraiment kitoko makasi to sala ensemble boyebi to kabolango parce que ngonga oyo ndeko kebata msusu yo oza incarné ya kosala obunda lutte otia bandeko nyonso baza kobunda mpona mboka oyo maboko mais yo ozali kotarde kebata mosusu bakopesa invitation ozongi na yo kuna okanisi kozobatela vie nzoka nde bayobenga yo daichu vraiment au prochain numéro merci merci très belle émission.